Ni pona mubikisi. Mubikisi azali mwana oyo awuti na libomo ya tata. Zonga nanu likolo. Bongisa nanu makambo na yo. Pere tuni tangu nga ayebaki nga naza kuya boy. Yesu akola naza kuya na kati na mboka oyo. Akima fui disi. Pena kusalisa nzoto na ye. Bozwa yi mabete. Oyo azwi kati na bino. Ngamoko Yesu nakola na kufuta yango. Pona zali oyo azali mwana wuti pa ya tata. Abonné sur la vérité universelle. Ils allaient kakangaï bino just autrement dit de la presse très à l'aise de vous retrouver encore ici dans la vérité universelle. Quand on a bra na la vérité universelle, to memela bino ka ba vérité to longola makamoni suze ko batama. Pour les babing de la lobby vérité universelle. Abi place ne makambo zara place oyo bana kin place au se retrouver place zara que wana problème. Il faut voir on peut just mbalara une émission na bino de news na zarawana na eleng ya représenter pour na bino na kata émission le news de Joyce tout qui parle te que na le news de Joyce to embela bino invité nyoso to embela bino ba news nyoso o ele kaka to lexara ata news te je passe déjà dire bonjour à mon boss babi maître John motema maman Micheline babi nga na venga ke papa pour na ngazaka papa je dis bonjour à mon caméraman grâce na zala kaka na ye et je dis bonjour à mon vieux babi golf kizola dégâts matériels machine à voter machine à mbongo machine à voter vient nga longolanga soma western nyo vient nga longolanga complexe makambo belé babi le seul vieux au azala nanga le seul vieux alongola petit na eso na problème babi bana kin bo sentir déjà nzembo ya vient nga golf kizola babi na kata formidable to somba kin nzembo wana penza to lekisi yango te babi yo kanzo kumba kitoko le roi de la forêt yembeli golf kizola babi na leli babi leur golf kizola babi vio sakanate mikolo keba babi ba disque na bino bo bomba ono botika nono formidable na zone kana kata émission na esa bino na kata ba les news na les news we bande ko tambola bana kina ke vraiment na lokoti na news wana na yena ngweza news a yeso mukolo yeso akola pourquoi yeso akola yango na yaki vraiment mingi me poto biki tuzaka na motei yona ki bana kin bo se poser ba question pourquoi yeso akola les abarrimeurs bando le kaye sokola yong na yaki mbala moko na bite yeso akola o le kabongo te pona zoyer sokola na ya ne to se poser ba question po babi yena motei mikolo e kandi na ba vérité universelle tout ça la raté yena mobiki si babi mikolo ba problème ya makasi yeso akola na mobiki nzambe. Je passe déjà dire bonjour à mon invité bonjour. Bonjour maman. Yeso akola bonne santé. Santé na mboko ya tata. Tant biso tuzali malamu bongo bino bokozala ndanga nini. Pourquoi yeso akola tokoko yeba d'abord un vrai nom no ezanani? Comme oy tata bote ngai comme na ngai yesu akola kaka. Tata bote ngai apese ngai yesu akola. Ça veut dire yesu oyo nzambi apese yi makambo albi kenena kisasa kenena na se utala bato baza kutelemela oyo makambo elobeli ya tata. Ça veut dire na yene pona kuyebisa bango uzo kusala mabe utika mabe. Yesu akola tokoko yeba pourquoi yesu akola? Mama, kiloko moko na kuyebisa yo. Tango bandai kutala film ya Yesu. Uzalaka mwana muke. Buza kulela Yesu babaka yibesete, Yesu babaka yibesete, Yesu bateka yena kaliso. No. Uzalaki bana mike. Lelo yu aka lelo komi boy. Est-ce que Yesu ko azaka na age wana? Il faut Yesu sala nene. Il faut Yesu akola. Na Yesu ndaza na likolo kuneseka kola. Po yo lelo kiteli biso po mataki déjà. Kuyebisa tata yebisa ngai. Kitenese oyebisa batu ngana kola. Masomo basalaka iyaka ni ilongo ya Yesu. Isi Yesu akuzana na ilongi wana. Yesu akuzana na ilongi ya bakolu. Ilongi ya bakolu sabidi masomo na buzoba na kukola ya Yesu. Sabidi Yesu fo akola. Tangu Yesu aza kukola makamuzi iza kuvoriwe. Uzo comprendre? Basansi wana fo Yesu akola. Yesu akola so totali lisusu ke série ya Dana Eve bebana makasi yo na Dana Eve. Obengana ka bango kutu libanda ya jardin. Umoni biloko musozi foto yebaka. Tanga Yesu na koisi loko. Yesu nani Adam bayebaki loko te? Mutu soka yebi loko te azana butata, azana bunzambi na kati na ye. Ça veut dire nyoka ya pamba oyo nyoka ya pamba iye kukosa yo Adam.
po ubima na Eve ubalibaka adiaka mboma nini adiaki atimbelaki makambo Makamni. ulingina lubaka ne kati ulingina lubane TV atimbelaki makambo tangu ngamo kutata na comprendre yango mwana kongi kukati yanga mangala azalaka boite ifune songisa ye ipaye bato ubasala kabuzoba wana Wana sopali ya kimbuma. adiaki mboma dia bonenda dia ka mboma tu oto tumona ka president nani oyu uye boka ko nani papa nkoba isa idée isa ba liberation oyu bongo basalaka ikobo tu il faut benga na ye pemena ngai pour quoi isangai Yeso koli so totali pe lisusu oyebi ke yo bengana ka mama na wenze bwa kaka ba biloko ba mama ba teka ka donc osaka désordre pe c'est wana makasi yo linga likolo mbeto na yo mutateka likolo ya mbeto na yo mutateka wana mbeto na o izali itanguli ya tata plus tukumisa ka tata puso kuteka ibele bele il faut kupanza yango soki okukweyo kwoi na yo tamso mbongo msusu bombongo msusu batu msusu baswaka wana baswaka mbongo msusu na ndenge ya ndenge bundumba po baseka nduma msusu mona azwimo eloko na ye atelemsi plan na ye atelemsi boro na ye mais yo moko lobi na olobi ke botika basa ndumba baye pala ngapo batu basokola ko makolo lero ya rezaka na basa ndumba wana kasi te bo mokola malili yo kozala na ngai mona mbele osala na yini mosi ya ndumba oyi kofia ilobi ubo ya ndumba ibanda boni ifu basi ya ndumba basala nani bana ye tata mabine wuta wapi mabine wuta pa ya tata yo yebite nani Jean Baptiste awutu kata dance moko boyi akwaya kisiko yitanga kwoi na kiti izokisa impanzao dance oyo baza ko oya were bimi oyo nani formidable yo ibi ngote azawutela mutela tikati shoni ashobule yo ibi ngote nani ko mpana yote yeso ana vite sa jea nana lo ba yeso kola la royaka na se ozaka jeune la romati likolo zongeli biso okola déjà juste tonga to e basiko ba désordre makambo yo salaka wana yana mama kwa mususu yo po créer désordre mais barate soki na uti kutala ndeko nanga moko Sandra Mbengi azana mulimo azana bolingo ya kusalisa aza kusala ba ONG ya kusalisa soki azana mbongo na ye apesaka ba veve mais iloko lobi wana ya kumata likolo na yedaka na sungaka mubakati mutulito inazongisi nazwa muta muliboma nazwa mulimo wana pesa na bangulu tilo ba mizilima boya kulia ngulu pona ngaye na kota barando bateka nga manevre tangu na matili kolu na talenga bitena ko bima yuma te yo mo yebi ko bima na yuma nyama ayo kangana pesa na bupete nyama so ya turo sekeza na yeko zonga Yesu na koli ça veut dire na wudi likolo na mataka mundeli na yeko pikita wa mwendo c'est ça le problème aussi o mataka likolo o mataka zaka mundeli mutu yakanda ayaka ilongo ya kubeba ndenga na yene ilongo ya kubeba so kisu mundelo lingoza no bongo te na kuyene ilongo ya gentillesse ça veut dire na yeko kukitabo ina kanda nyoso na kukanda ya batu baza kusala mabe viena nga golf kizolo zo kama kabongo ayebe golf kizolo ayebe makabona to loba en plus Jacob mo de passe nzambe de Toulouse Jésus de Toulouse ayebe loko na zo loba asa mboko ya tata na ye pona kutelemela bato ya mabe uzokosa bato pona nini mubikisi uzokosa bato na kati na Congo na kati na mukili ya tata na likoloza kuluka yo tutiki yo na likolo ukimi uye na setonga na kipesa la port izalaka te ça veut dire na telemeli bandeko bazo kusala mabe na kukili sikola bobi mobikisa bimel mukomobikisa yaka yo zaka ngana zalaka likolo kupesa la port pa ya tata il faut kuyebaka tango abimi na ndenge ya muyibi tango nzaba yebisenga zonga na se Yesu akola contrôler makambo toujours contrôler makambo de bako yebisanga mubikisa uti kozalawa atia fuki disi mais tomoni nde kona moko ya bana ya tata na kata se ya mokili oyo abelaki liboma nde kona so pomba yo poko koke kubikisa wani zali buzoba na ye mone tata bela kaliboma pa mapamba te izali lokuta na ye oye moko lubiza base na bango ya bata théâtre tango zo kosela makambo na tata ba personne liboma te c'est-à-dire uzo kulinga nzabi ya personne liboma ke batango kuzwa liboma ukuyeba ndenge izalaka tika ukosa liboma izaki toko te base ya bino bata théâtre biloko mususu izalaka tata peso yo maladi wane te
Yuzo kuluka maladi ya kubela liboma pona nini? Pona kuluka nini? Iza kulaka sasiko bino batate yete busimba kakisi. Na sima kisi wana shoki simbite afi ukina ndako peso yo liboma. Mama, na yeba kate mutu oyo aza kulinga nzambi ya pambola ye, maza kukomprendre nzambi ya upambola ye. Tango yebi uza kusala musala oyo balubi mutu aza na musala oyo lelaka. Nzambi ya upambola yo na musala na yo. Usala ka musala wana ukulinga kubakisa kisi pona nini? Po ipesa yo nini? Monsieur lo muso buye bakate. Ngana tukote na muyibi wana oti batane nini? Mais babi le komata na makoti. Kasi ye wana. Akoma kusala muyibi wana. Akoma kusala sabidi musala muyibi wana iza musala maboko. Uzi muyibi kangi muyibi uza kubeta muyibi pona ni iza musala maboko. Tangu cameraman pesa za kufilmer. Grâce aza kufilmer. Aza kusima ngwabi. Na maboko muyiba yiba ka wapi na maboko sabidi biso ntuzala musala maboko uza kubetela ngubu mutu pona nini? Ile museze za kuyoka héritier Ote papa torozonga pesa ntonto eba no rando oyo obi ozongi okiti na kanda wana rando na banani iza rando te muteza kusala mabete kenda mabena ye mais kozonga sa mutu oza kusala mabe na mboka tete iza permite na yebi galsoma ko Serge Niyanzi asaya tete pa ngajadi baboka la ngajadi ambazo pubatika na group banguna ilonga kala mensambi ya tata asaya ke ngajadi yo wana azwi mukana zonga poto na ya mutu aza kusala mabe ifu kutelemela ye pasteur aza kuteya mutu pasteur lobi bubina banjabo ya wera te bubinga banjabo ya marimu samute bubina banjabo ya bajibe mpiana te me pasteur yema kusuka kena mbetu alongoli bila manyo za kubina nzema abi nango sundeni na mbetu babina to na mbetu balala oto za kana mosela kanini we densité o kamulangu te papa yo na moni yo zongi somo tanda kusala iloko yo na lobi Yesu akola na yena vengeance uza kusala mabena telemele yo tangu na lobi na mubiki si ndimaka basi ndumba turo ndima monte ilanga ite kuzela iloko izo kubomeze ilanga soko uboyi basi ndo ize blombizo ya kuboya na ya kundima wana ndimi na wangu eza nango basi zala bongo ngana kufanya ngankoba ko yo ndepo yebo moi bambule zo beta mikolo na moni yo mo pe Yesu kola ozo keke na yo kaka te wana babuka na katen soki kuten nango fo il faut qu'on y attaque yo kanzo kuten iloko moko boyo kutika iloko moko non tonto eba Yesu kola sko rando ya yo na satana bokoma wapi satana iza ko moko tusalaka baten la kipso mbongo moko boyi ça veut dire satana lingana leka yete ta ngana leka yina talisiye na yebisiye ça veut dire ngamu to na kela yo me ayo ngaite bazwaki mbongo wana chaki na poshe na bwaki na mkili aye kuzonga vengeance apotolinga batu ndambo ikoma batu msoso showbiz basi na basi benga wana ba lesbienne ngana yendo yebi na kuti sekando kuna ye ampe to koma kusola na biso batu ye mabena za kutina papa ya satan ngana sasa na problem na yete sabi ndana na bisi ya Serge Niyanzi basala kan kajeje mabai sabi na tina ba papa ya satan ndengi nanzuru baka papa kimbangu papa kimbangu asa kusala nzambi ya bako sabi il faut kulagisa ka mutu méthode nyoso ya bunzambi biso likolo to sepela kana ye ngana za kutelemela batu boza kusala mabe kaka keba na kusala mabe tangu za kusente bibi lobi liboko za kutina na mabe basala kanini bakata bango skole ba sente ba kata ni bongo tangu za kutina na mabe basala kanini bakata babwaka baba liboko za kutina na mabe basala nini il faut kukata yango bongo iloko za kubotisa kabana nyonje c'est faut ça nini il faut kuzenga sansire Yesu akando e makasi bana lobaka likambo inoza kumona yo yebite 2020 aba batu misusu batele mabe munoko izale susu te ikoma libundi na libundi munoko na sali peka kokolo bani pona video eute ko bima wana ya nani video eute ko bima nyoso te conseil que yo paye so kando mona ke on peut avoir biso to mona yo de mona makam wote kama tuna ilenge na ye
busepele na isepele ya muninga pwani na bulingo isepele ya buzu ya muninga buza kutelemela yango ilengi ya muninga yokiche watanabe gogani nzambi pambulo yo oyo kota nango lia mutalia kana mutoki na ye na ilengi na yo nde ulie garde carmera ukuboya ngaite sepeli na ye namli tata ba sepeli aza mobali asali loko ya malamu pa la kisongo na mesu ye batu pe mobali wana uzali mobali mturuji baje mungi baje kutuna Yesu kulo zo kulo makamwe pa ntenza kusepela muda sibino na bumengo na ibutika yene ilengi na ye soki yuzwi esengeki kupanja ngusango oyi baje basela ka wana basepela ka bapanja ka sango tika kabula ilengi na muninga na ye mwana mwesi wana yo ki ngutawa na nabe mturuji teronkoba Maybe Yesu akanda turo zongi monete. Uza kubenga Yesu akanda. Lite yakanda nazaka takana na ye. Yesu akola. Sei, lo mwela to benga lite yakanda Yesu ko Yesu akola te foto bengo Yesu ali yakanda po Mateo yeli biso ezate ba Mateo yela rabiso do ozongo de muto zongi na rando. Ozongo de muto zongi na ba problème mombo ya blessure mombo kenda na ngoyo ozongeli biso po zongeli biso no mwindu. Mwindu nangeza kuloba iberi. Naza kutelemela lisusu ba mibali oyi basi ba mabona poto. Mwesi abimi butu tongo pona kuluka aluka nini aluka mbongo pona kuluka mbongo pona famina ye ndako mwasi loleta kia basala Sandra Mbengi mama kako mbongo uzwaka wana musalu salaka izapo kuyide ba veve kuyide muninga na yo kuyide ndeko na yo uza kome mbali na poto c'est bon isabulingu na bino tala mibali na pana bino tala isana batu misusu pana bangu kutu ata ndeko na Brazzaville sana yete memuninga azwi mbongo na ye apasa pesi yo abendi yo kina poto ubalokeli nalikoleza kusepela te baza kusepela na bino te bongo ndeko mususu oyu mwasi na na poto alinga bengesa mobali awa akubengesa ndenge nini likulu na bino mabebo za kusala na lobina moto moko te na lobina oya za kusala mabe wana keba bande ko mibali bande ko basi zombongo na yukabela bokufele kabela ba veve ikuzala malamu mingi naza kusepela so naza kutanga Sandra Mbengi po fiwana azana 4 valises 4 cartons sous bilamba kala mingi taza kuya awa pona kabela ba veve na mabanga ozuje na kufa ko naza kumana baza kubwaka mbongo za kuyesu ko yebisa ngai ngana teka do Yesu zino jido Yesu tuo yevo masomo balbi muto nyoso babi tangu mone lukuliza utamana na gauche fulana na gauche meneza kutelemela batu baza kusala mabe meya ukaba na kuboya pona nini ndenge wala kisaza bongote mobigisi aza mwana oya yebi loko mokote aza tout droit soko memei boy akokende boy po yebi nzela akokende te na mobiki sebi nzelo azokende te aza mwana oyo awuti pa ya tata na boyi yete me atambo na ubangi nzambi tangu babi misaki oyaki na ndenge ya muyibi me soko tambo pe na ordre likolo na ba registre na komo ya malamu mwana tambo la malamu utala film na yebi so ni bandeli utala ka film ya Yesu utala ka film tangu basala ke film na ngai nazalaka na jeune te zara jeune yo zalaka na jeune te jeune tangu ndeni ngukoli ese Yesu azana longi wa il faut Yesu azala Yesu akola Yesu akola tokoko yeba ta moi na 10 commandements oyo otikelaka biso ese yo moko 10 commandements wana osalela ngo na minute ngamo ena tanga ngo ezalete déjà na sala yango yo moko kosalela ngo na minute yo moko kosalela ngo o ngana sali yo kutelemela ngo te yo nde sala yango ngana te soko baby singa kutelemela yo da yo zo sa no nyoso tali yo te soki na lobelo ku yanola ngai te Yesu webi na tango wana ozaka nde musupu pe na tango ozongeli biso nde mususu bulamu na ngai nde efutaki nga mabe bamemanga lokola ntaba na batwale bakati ngai basokisi ngai pe bamonaki ngai pamba nabikisaki pe nazwaki mbongo ya libende na ye na kati na tuni oyo ilongi ya nani bayebisa ngai ya kaisala nazongiselaki kaisala me iye lisusu nakutana nango boye nakutuna oyo ilongi ya nani ya kaisala na poshe wo po eza mbongo ya tata tokokuta bana euro na dollar nakutango na poshe po ezali mbongo ya tata
Yes, oui, na kanda makasi. Kanda Est-ce leki- que miracle oh ça là qui tour peut aux zoango. miracle na ngai ezali ya fimbu bayebaki yango te. Donc tour vraiment demo babenganaka ye na pamba te. Meme na église balobaka soki toza kotelemela milimo mabe bafungolaka miso mpona nini. il faut kotelemela oyo aza kokende mabe, il faut kotelemela ye. filme nyonso bazalaka bongo, nzambe ayebi kotelemela bato ya mabe. ce qu'on a tour olobani mpo na bato bakomisi bazongisi su église lokwa bawenzi. iloko ya kuloba ezali boyi bandeko oyo boza kotelemela bokomisi église lokola wenzi. non, nzambe ngai napesaki bino ye iloba yofele mpona nini bino boza kosenga ya mbongo, uza kobeta conseil ya nzambe na ngai mpe ya kombo na ngai mpe uza kosenga mbongo mpona nini. napesaka liloba ya pamba, napesaka ya mbongo te. paster kote kati ya église uza kosenga bato ya 5000 batelema, bato ya 2000 batelema, bongo moto aza na 1000 francs akutelemela ndenge nini. zwa mbongo. nasepelaka na katolike. katolike deja ayebisa bango deja. katolike abinaka ndenge nini. toyebi eloko te, ça veut dire bayebi eloko te. akusenga oyo nyonso oyo mibeko na zoni oyo nyonso aza nango apesa. ntango mwasi wana ayaka kopesa oyo 5 makuta na oyo epesaki ibele, nasepelaki na nani? na oyo epesaki ya moke na bozwi na ye. teka mo na bozwi na ye. bapaster boza koteka na bacalendrier. calendrier oza koteka oza koteka calendrier 15000 dollars bongo motu aza na mbongo te. calendrier bateka oyo baza kokaba oza koteka yango mpona makambo ya nzambe ezali pasi mpe mawa. ye sokola okoki kolobani mpo na bato balingaka mibala bato na bato balingaka basi ya bato. nakutelemela bandeko oyo balingaka mibali ya bato. naza koloba na deux sens. soki ozali na mobali ya motu tika ye, mobali azali ya yo te tika. mpe soki mobali aza koboya yo mobali aza kolinga mwasi mosusu libanda, ezali foti na bino moko basi ya ndako. mobali abali yo omitiki, omikomi lokola mwasi moko boyi ayebaka mobali te. suki kubi, ilongi kubi, uza kolata majambala moko boyi oyo na kati ya ndako bakokolata te. latela mobali po façon ndenge alingelaki yo, ekozala malamu po abima libanda ekozala te. bato bolingaka mibali ya bato bokeba. basi ya bato eza ndenge mone mobali eza kozwa ye bien te na ndako yango ne mwasi yebi libanda. c'est-à-dire kopesa conseil na libanda na kati. sopo kote na oyo aza kopesa yo mbongo ibere tikana na ye. ye sokolobani mpo na miyibi ya victoire. bayiba. miyibi ya zando. bayiba. miyibi ya magasin. bayiba. na yo tour ozopekisaki moyibi. napekisi moyibi te eza mosala maboko. bo kolobani mpo na bakuluna. kuluna zokisa na motu asali teti. bapaster baza kokosa bato kota ye na kati na église. panza ye, tobola ye, panza ye, fiba ye, sala nyonso oyo olingi. ngam napesi bino liberté wana na ye na kanda mpona kotelemela bato baza kosala mabe. nalobi bien. papi kader soko okoli okozala somo, napesa ye visa yo wana kende na poto. ansi luzolo napesa ye visa yo wana kende na poto. nani lisusu 2 minutes napesa ye visa akenda nani jani versas yo akenda poto afane na poto. ça veut dire oyo bandimela tata bongo nani te. joli de Londres sida bileli yo mutu opesaka bango bavisa batambolaka malamu na mboko ya tata. mpe nayebisaki bango bobanga eloko te nzambe nanga kosala kati na bino. lelo bakoma wapi? okolobani mpo na mobikisi. mobikisi azali mwana oyo awuti na libomo ya tata. zonga nano likolo bongisa nano makambo na yo. mpe tuni ntango ngai ayebaki ngai naza koya boye yesu akola naza koya na kati na mboka oyo akima foi disi mpe na kosalisa nzoto na ye. bozwa ye mabe te oyo azwi kati na bino nga moko yesu nakola na kofuta yango mpo nazali oyo azali mwana wuti pa ya tata. keba ndeni na kokosa soki oza kotambola na kobanga nzambe te mpe nzambe likolo akotala yo. babi liboko eza kotini mabi basalaka nini? pesa réponse. merci. yesu akola lelo oya kozoki bateme tour tomoni ozwi bateme te. mai ya mikolo ya sele wana ezalaka na moto. lelo mai ekomi malili. lelo soki omoni bato mingi bakomela bilongi ya boyi elongi elongi mwindu elongi bakongole balingi mai te.
nzambe asalaka nini tona yaka na salaka liziba izalaka mai moko izalaka malili makasi bilongi izalaka différent baposo ezalaka poso moko tozalaka bango poso blanco moto na moto ayebaka poso na ye te nabandaki na bakongole dinda na mai nakwa kongole alingaki mai te ntango adini na mai ayeki mai maleli anyazi kaka mai ya zongi yango na sa makolo na biso ezalaka pembe ezalaka mai bandi kopesa luposo ya moto nayebisi zonga na kati mpo nalingaka kongo makasi nayebisi zonga na kati mpo napesa luposo ya mundeli ntango azongi azwi makolo na ye azongisi libanda atiakaka maboko boye yango mona maboko na biso na se awa pembe toko nakosisi mundeli akoti abimi mundeli alingaka mai ye asukoli abimi boye mundeli ndundu aderute akoti na mai alibisa va naleka mundeli na luposo akota boye na soki na nyonso ya ye ileki couleur ndundu ya rouge alibi te na izalaki nini soki ukoti awa ifuzonga awa me ndundu ya rouge yaleka te ya koleka ananja abima na ngambo kuna yongo moni bandundu mosusu bakomaka rouge ça veut dire poso ishanja ça veut dire mai balingaki mai te mais yeso kola tozomona yeso kola na ba terministe tozomona yeso kola na ba boîte tozomona yeso kola na ba concert tozomona yeso kola partout au place au yeso ko leka te yozo leka iloko isoko tuninga leyo image ngongo atunanga iloko yutuninga wana ça veut dire tant on a kotaka umoninga na boîte na yepo na contrôler terrain posata ko iko ya wana abomese pe bato umonanga na kati na bara bitu mibimi mutazoki ngamo ku yesu so na kola soki na za wana mabe moyi salama izalité unaweza kuyebisa le vérité umonanga na concert ndeti concert ya vibration bampema oya wuti pa faire gola a beta album na ya kitoko njambo kitoko amour personnel ça veut dire na yaka na concert na ye na yaka na ba répétition na ye pona kulandela mabe oza usalama pona lingi ku mabe isalama te baloteri oya longwe pa faire gola na yaka na ba répétition na ye pona kulandela mabe oza usalama ndengo lubi image ya héritier wata so ngana zalaka na place basambisa ki yendo lobi yeso kolinga lobi te soko nalobi soki na yaki wana te mais héritier wata lelo na makala mais héritier wata azali musicien oyo ya biso oyo asalaka mosala malamu na ye il faut kuféliciter ye na pesi ye bambote ibeli na image na ye oyo asalaki selon mpo na yoki balobi ye moto asali yango te moto mosusu moto asali bamonte image mais nzambe etata likolo akomisa azwa likomo na ye olingala libakaka yango wana yeso kola ti sikoyo nano répondre biso te omataki epa tata ozalaki jeune oyeli biso ya kokola but na yo ozongeli na mokili ozongeli lisusu nini mama nayebisaki yo nayaki mpona kotelemela bato ya mabe moto oyo aza kotosa liloba ya nzambe te ndeti nini la ozoba bongo opesi biso mbala moko bamakambo oyo oye kotelemela naye kotelemela liboso correction mwana classe ya zwi te me bozo bomasiseli classe wana eza mpona boma image ya mwana moto asali mosala na ye malamu ndenge yo oza kosala mosala boyi na chaîne ya monene vérité universelle bos maître john il faut afuta mbongo na yo bongo soki alie mbongo na yo apesi yo mbongo te te napesi comme exemple naza kopesa exemple mpo soki apesaka mbongo te kubuzalawa te ça veut dire seki afutaka ça veut dire nata kotelemela bato oyo baza kosala makambo ya mabe ndenge exemple me natelemeli batiele te natelemeli batiele te bato oyo baza kosala mosala malamu aza koyede bato na ilanga moto mosusu mwasi akima ye ayede natelemeli bango te basi ya poto natelemeli bamibali oyo baza kokosa bino mpe mibali oyo natelemeli basi oyo baza kokosa bino yo mobali na poto oyeki sasa olobi sava nalinga mwasi ya kini keba nga nzambe nakola nazawa mpona kotelemela keba soki mwasi yebisi yo nakei kosombela yo mosuni na gambela keba nakosomela yo mosuni na wenza ya nini ya kisensu ya nini oyo ya selembao keba ake kolukela yo zakala aya 1500 ukanga mawa visa na yo isila ngala passeport na yo expiré wana komi kwa kizengi utiki mwasi na poto utiki bana keba venir ya bana conseil na pesi na yika kupona kupesa bino conseil
keba na basi ya kini, keba na mibari ya kini, keba na basi ya poto, keba na mibari ya poto. Il faut bien mbusa na likenge bula na mateya pete lite ya pete pa ya Pasteur John oyo yebisaka bino yango wana izala bongo soki uyoki yangote wana mukola ngo ba Yesu akola pona nini uyebisaka biso te na yebisa bino busa na kubangi nzambi iloko eleke nzambi zalite yoka liloba ya nzambi Pasteur oyo aza kuteya malamu zala na ilongo soko moni Pasteur aza kutelemela mbongo upesi mbongo boya telemeli upesi mbongo yemuke asele prière muke keba na ba pasteur wana en plus na yeko telem na Yesu ko lande ba droit d'auteur na ngai droit d'auteur ni yo elandi na be grise ba pesa ozasi mabonja bachaka wana iwute kinaka pa ya nani ya poche il faut kolandela ngo il faut yaka na mboko na ngamoko uza kulia na restaurant uza kuba nzambi sunga biloko ngamo na liete funga mono zala wane funa dia kabiloko wane droit d'auteur na ngai za wapi no ça c'est le fanterie droit d'auteur il faut izala donc Yesu to teli bien oye pour la droit d'auteur na yo droit d'auteur na ngai na batu baza kusala mabe makasi batu bazo sala mabe mais là on lobi batu bazo sala mabe otangi ba kuluna te ba on ba kata kuluna iza musala ya nalibi yo papa boti yo mama boti yo bakatelo yo limite uzonga kanda ku 20 yuzo uzonga kanda ku 0 na kwiti yebisanga sikoyo soda zu retard ya kukanga yo nani akusala musala kuluna sala musala yeba ka eri ya kusonga yeba eri ya kutanga yeba eri ya kukinigrize kuluna ifo kata yo azokisa yo apanza yo tobola ye panza ye mwana mwasi tobola ye panza ye ça veut dire ayeba iloko za kusala mama kusekete bana basi na biso ya mikeba za kuyeba te o ujana papa bote yo atangisi yo alakisi nzela ya nzambi yo lingi makamu mususu kuluna kuta na yo sala ni kuluna tobola ye panda ye kuba ye tongo so suko kuluna kuta na yo moko mbangu la mikolo mitika te ndeko mitika wana busobat tala izele ndeko nga moko za kana poto shipe mbana na Ferland na nani Goche Menga azani États-Unis bayebi senga balbi pona nini Yesu wana tika kingal gala tika kate ngaso na kuti na ngumbangu natakima ngana sela kwa fantilite bauti kulana ndeko nga moko na États-Unis Linda Love 001 Linda Love balandai ba moninda ba mini boy basi ba gaso balandai na yebisa ifungola il faut kukima ngaso kuluna na kote na ye atana za Yesu na kola ok mbangu bonne chose de dire pas nous sommes déjà à la fin de cette émission lelo na yembela kibino Yesu akola babi Yesu akola mekio pesa babi ya kuluna so kute na e panza e tobola e landa e babi to mesana ngo je dis déjà merci à mon caméraman je dis merci à toi Grâce je dis merci à mon boss maître John Motema maman Micheline papa Motema Moboto papa Motema Mneno alimbi ça facilement et je dis na pesa golf kizola dégâts matériels babi lelo toza le 29 babi yo kanze ba golf kizola oh le roi de la forêt embele babi vient en tout cas boss kigola boss c'est pas la première fois que tu manzembo na maison mais de mesana déjà mais babi rumba et tout so yo en tout cas papa simba maman simba papa bokende bobina bo consommer vraiment formidable je dis merci à toi na bato nyoso bolinganga na pesi bino mbole na tikeli bino Yesu akola bosi sanae. Quant à moi je vous dis bye. Merci nakupesa mbote na ngai. Nakupesa mbote na ngai ipa JP Mbala na Ferland. Nakubosa na te Jacob Mot de Passe, Jésus de Toulouse to sala kana yo uyebi 15,000 valises bilamba. 15,000 valises ba ketch. Ça veut dire Jacob Mot de Passe na pesi mbote pa ya Mary Misha na kati na France wana Mary Misha, Clara Misha, George Misha. Na pesi bino mambote na bosi nti kupesa mbote mais balbi Sandra Mbengi balbi mel double mwasi kitoko mwasi lengi balbi moto aza kutindela Yesu akola kalamikite ba valise ya bilamba kusala ba ventilité na pesi mbote pa ya Loleta Kiabasala na bosi nti kupesa mbote pa ya Filoba Filo bolakisa kombo pesa kingai zale makazi mengi po na wuta na ikolo
filo bula bo bakisa triphasé mel double na bosse nte pesa mbote ipai ya balobi ngana bosse na katena zaka ingrate na pesi mbote ipai ya Sandra Mbengi lisusu naza kubakisa kaka kombo wana na bosse te kupesa mbote ipai ya ndeko na ngai seki ya Congo Toulouse na pesi mbote ipai ya seki Linda bambote na yo penza balobi tous à la kaka tous abonnés na Congo Vérité Universelle. Yesu akola zapa na bino naza Yesu ako na kola ya bolsel soki moni mutaza kukena mabe yebisa ye tobola ye panja ye kuruna tobola ye panja ye fiba ye selma kamunyesi ikazala malamu mingi limero nanga so kubenga ngai limero ya likolote ne bubenga kana Jérémie 33 kubenga limero wante benga na limero nanga plus 243 89 55 79 163 plus 243 89 55 79 163 wana ubenga ukuzongana limero nanga pe ya WhatsApp kaba limero na pesi wana ikuzala malamu mingi tuzala mbongo ilongo tuzala na Yesu ya kola ikuzala bien ngai wana na medi kukene na ngai pe na pesi bino sima na ngai tela kabelo na ngai tela kabelo monyango merci.